C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie désolé regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyekeru. La polga. Miganyema. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin merci. Vérité, arrêtez de vous faire du mal pour rien. Polingango. Balingao makasi basala semblant. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin merci. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Yemokonza ba journaliste. Il y a des gens qui veulent compliquer ta vie. Tu vas leur imposer ta
L'église Le Messager de la Parole Révélée vous invite à un événement guérison, un miracle, ce dimanche 12 décembre 2021 à 12h, 57 61 rue Beaujour 93 190 Livry-Gargan. Thème, c'est ta saison. Oui, c'est ta saison. Avec l'orateur, l'homme de Dieu, le prophète Didier Ndili, hôpital général. Agrémenté par notre frère Fiston Bouilly, l'homme de surprise. Bonjour fidèles internautes, bonjour Bana Monatier, merci de retour à Pessibiso pour participer grâce à la nation Sénat pour moi. Nzambe abattu la bino, merci aussi na bandeko ba commentaire biso, 5 étoiles ba na bandeko ba partager biso. De bisari bino, Kin Connexion Paris et ça une pour tous, tous pour une. Émission moko, mais ça divisé, partagé dans la chaîne ebele au bandeko balandara biso. Merci de bandeko tout ba nima ko soutenir projet au nazara nango, banima vision nanga, banima ko travail nanga. Merci na Raf Ngindu, merci na Congo 10 Dan Fikula, merci na Tracy Mbelenga Elenga Congo, merci na Congo Révolution Michel Kombe Aigle, biso moko to na sur la vérité pas na biso moko. Merci na A+ Tessa 43 na Kinshasa total ma bien. Merci aussi na grand prêtre Ali Sala. Merci de retour à partager biso na page Facebook na ba chaîne na bango ya ba Facebook na page na bango ba Facebook na bandeko pe ba commentaire biso. Merci, ça vient du cœur pour na ba soutien pour ça la rapport na biso et ça un plus ya vision nga na bisaki bino tout ça pour nous voir ba congolais pe ba artiste na biso ba joueur ba comédien, pourquoi pas ba prêtre, pourquoi pas ba sapeur, pourquoi pas ba chroniqueur, tout ba journaliste, tout ça pour na yango. Merci pour na tout bo ça la pour na émission bozo partager biso bien tout tala ma bien tout tekama bien et tout ça langa souka na plusieurs. Merci à partenaire nangai, merci na Evan Tumba. Nakati en vex, patron Nakati en vex, Evan Tumba Vienanga. Merci pour tout comme soutien Evan Tumba. To pesi ombote, nouveau marié Evan Tumba. Nakati en vex, na moi c'était na Aero Bazota la biso na banana Evan Tumba. Merci na Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. So lingo ke Belgique na ba condition bien na concert bino, so commune la Chapelle wana, Luka Jimmy Chimanga. Bazo na bango Champs-Élysées. Bazo na bango pe Paris mais botiki la Chapelle, Porte de la Chapelle, Jimmy Chimanga et puis Louis Matona na kata Belgique, Salon Matona na Matonyo na. Merci pour tout na soutien. Venanga Guy Baena, colonisateur de la SAP na kata Italie, monté à Mama Sylvie Baena, monté na Italie azate Guy Baena, colonisé bango na kata Italie d'où Vemoeni témoin di ya Guy Baena. Ça na souka na plaisir, ba soutien na yo Maman Philbertine Samba, moi si ya Docteur Samba na kata Londres. Merci pour tout maman na soutien tout ça pour na biso et ça la biso souka na plaisir. Bandeko na yembela bino encore une fois de plus so ito na kata Zamba. Bino mbo comprendre déjà que tu ko pas paroles na kati ya Zamba et puis na kata Zamba place haute ko sala ne émission place pas paroles zalana biso et ko sala biso souka na bien. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle depuis si bino songo ke Belgique na condition bien. Jimmy Chimanga zawana convoiturage musique qui tourne dans ta voiture et puis wifi za kuna maramoto za bien. Evan Tumba une fois de plus na kati en vex topé sembo. Oh, Miguel pas parole. Mango toujours. Bonne santé. Depuis l'autre fois. Pour ça, on a le micro. Ah, ngaye, kitoko santé pepele depuis l'autre fois tout ça là qui a. Mais en tout cas, siko pena, moi koko so yaki me, yaki système, na suppose na batak. Moi to tunga santé ndeni. Moi kata to sage mission. Tango mission bimika donc lobby na ngona so man attack. Na lala vena bona na sola na nzambe bité tika bango na pesa bango système a job ba beta nzoto me basimba molimo te obika na vanda vena bona muni na nzamba sali biloko alobaki tande na lelo show mais kalate na kina frontière aliwa do ba échouer ba zu zéro on se connaît ba takaki bon ba diongo ga mukiliti bato ba baki bakelia funa soupe parce que ba yeba kanisa ki ba kolia fufuna musunya pas paroles na te bolia funa soupe. Oui.
oui. Masina tola matanga Papa Rolls oza moko ya bana changu. Papa Rolls Masina changu tola matanga to bungisi Sandra Tsona d'Abelva. Sandra Tsona d'Abelva aza aroza na ba 35 ans 34 ans moi si munene mwana ya kulut na biso ya Masina ya kulut na biso ya changu mifunye d'Abelva donc des fois te grand maître na biso ya ninga changu auto bungisa mwana na grande fille ba kunde samedi so nza ba sali grâce to salawana Sandra Tsona donc aza nièce ya Fisto Manissa donc grande sœur à Fisto Manissa babota Sandra na mifunye d'Abelva donc maman mère Anto donc mère Anto na Belgique bato ba yebi ya bungisi mwana na ya liboso grande sœur ba Fisto Manissa donc matanga za na mabele à partir ya bela so nza masungi samedi to zala na Papa Rolls moi liloba pona matanga yebi ka cham en tout cas mes condoléances yebi ka tango lobi mifune ki ya Belva maman moni baza ba maître oyo ponga na zaki pa maître Maya on a ba vie na biso pena ba l'accepte so karaté pour mamba Japon pena biso to bandango kuno mona tande kana linga sentir to pona hommage ya Nadia mwana sensei Nadia Ntsona Sandra Ntsona do yomuni na kepena na ndenga kibada shi na kiti donc mes condoléances pour na ye et puis mes condoléances na vie mifune grand maître on a bien Chine ngana yebi tanke muta lokolo muta bakakato muta bakubi manchi on se comprend en tout cas nous sommes des cœurs Chine populaire wanaza secteur donc mabele donc tokobo sanate nous sommes ensemble en tout cas matangele kama une minute de silence tamandeko boto la biso na ndako po to bungisi Sandra Ntsona d'Abelva et on sala biso et ça biso pasi mais to zalana to kabula mawana famille Manissa Fisto Manissa courage grand frère courage na bala Masina tout to apena na matanga donc na Masina quoi mon kilongo zo kene ma musique silence Torezongi, merci na Papa Rolls, merci na bandeko to bazaki connecté branché, to kozala na Belgique so nzama sungi pona okunda ndeko na biso na atiki biso na kombo ya Sandra encore une fois de plus. Papa Rolls santé déranger qui to kota moment na actualité musicale, musique est obligé biso na actualité o ezo les canaux réseaux sociaux moni beaucoup plus na ero yamba na yamba pona makambo ezo les canaux réseaux sociaux. O meko limbo la biso, o meko websa biso, o meko clair sur biso pona makambo toujours les cas. Ndeko na Fabregas Ndeko Fabregas il fallait qu'il habite à Lyon, il fallait habiter les 13. Mais concert ezaki moi ça là moi kokoso mairie il y a ville Farabeta, ville Normandie, c'est une Normandie bilo mo bongo, mairie à Normandie, ne ba nila concert. On a Lyon. Na Lyon. Bon mairie à Normandie. Mais oui, parce que concert dans Lyon. Normandie à Koto. Bango kuna mboka Lyon kuna bazana ba bazape na Normandie on dirait. Les Alpes non, bana ba Alpes Soginini Rhône, Bouche du Rhône. Bon, ça reste. Rhône à Pamba, Bouche du Rhône, on est comme à Marseille. Bakota Baron kuna. Bon, ça reste à vérifier, mais comme information, tu as dit mairie muta anila concert, anila concert na salle. Donc salle nila ite mais mairie muta anila. Mais le lot producteur na ye apota qui plainte na mairie ba libérer Fabregas Robert les 3. Na éviter ceux qui tant on aura dit Fabregas Robert concert nila et puis ba concert ils ont eu les 3 pour nous comprendre de quoi la musique à Fabregas Robert les 3 décembre na Lyon. To kozalawana to ça plaisir na maestro. Aujourd'hui, on a une annulation concert à Fabregas. Non, on a déjà que le concert de tous les annulés, même les 13 n'est pas bétaté. Donc, on a annulé comme les 3. Il y a les 3. Il y a un concert à Moutou. On a mis des musiciens. On a mis des musiciens à Poto. On a mis des mais ceux qui ont annulé, on a sur les 3. Québec a bien prolongation. On a pour arbitre beaucoup courir Katani. Parce que ceux qui bakangi ballon na ba fanatique, match continue mais ceux courir Katani. Na limite que match continue. Na muli li pour match à porte beta ma 20h. Ozo mona ndengeza. Parce que wana na ebite ceux Fabregas a memi ba mission na awa. Problème ete wana bo mona ngana ochana ngapoa. Ngana ochapoa pour le côté la madongi. Mais na ngasuko avancer malobate avant pour nous quitter to ya aux échecs. Ozo mona ngande na boya ndéchec. Aswa ayena ba mission. Après voilà, les 3 ans dans pas longtemps, dans 2 semaines. Donc voilà, chance nae, ce qui aille, tout ça on a pour la musique. Oui, bit, ngaza pour la musique. Donc ce qui aille, normalement pour les 13, na le bel gars on na moni pété.
les trois sikoyo bon tozela total soit il n'y a pas de souci tozala wana mais comme ça pour producteur na ye on avait producteur awaze quoi parce que producteur neni na portaki plainte te pour na waze quoi mais quand pour na fabriquer ça porter plainte donc pour na waze quoi covid covid vaccin moko de ba misa waze ka ba reçoit vaccin deuxième vaccin a été deuxième dose bon pour na reporter te ba sera deuxième et moins compliqué donc voilà on est comme une sous-bagé on a s'engager trop te tozela baya so baye to lobelango voilà to pesi batu nyo sona liombo tenzo la japonais maso nangol to pesi binombo ti batu tubolanda biso de mokolo na kati Grenoble to pesi binombo ti mais na comme actualité ne tout le canal biso to yamba beaucoup plus pour l'actualité petite sœur non Pamela Shekola mais bah plier petite sœur na eza ba actualité master nanga to courage pesa za ba plier et ça la batu et ça la qui on ndengeni déjà aux père de famille aux ana moi si boto pas moi si comment on ndeko no moi si chroniqueuse ba plier pas tout monde va vana ndi kola mbeto ça la qui on ndé ngam na biso vérité mi gagner manga dans na tala ki borona nga mona na ngani déjà tricage ah oui bongai ba publier et puis yo moni ba 100 kilos nga moni liputa donc on a teke po yo mobali yango ata mobali yango o publier momi o so ke vidéo po o panzae no moment faut zo pena air pena que non o senti ba 100 kilos yango biloko koteka po soko di wenze faut tandate parce que yo na biloko batandi na bango te so nga mona nga publication te na yebité pour Pamela Shekola pende batu ba oloba a pe spécialiste ya ba beza pour hier avant ya mikili a bête déjà ngunda na kin avant ya mikili a préparer ngunda mais préparer bien te nebite so ngunda ngo irataki po ba soda mo bakanga na balabala na bango oh la kanda ya journalisme na balabala na bango benda na ba soda nebite so ke za ki ngunda busku na minicho pour maman ya ba publication no ki ba porter mas pecho mso master note o publier yo non ina mona mida pa na out non mida pa nga oh yo ça master mida te yo te oh mida to ba master mais non na mona de vite pa ngo mona ndé na mona bino na vidéo te pour ça la vidéo ni na mona na vidéo mo oboza ina ba sankara yo te te nga mi na bien face te na ebite soki eza nga na bien face en fait vidéo mo bo pa golf kizola oh na mona bino kunati yo za rate ya yaki yo te te zaki yo te jour sankara yaki ba obina na blaze element pa golf kizola yo za rate mais na bika za mutu na yo te aza master banini mais parce que yo motalaka mida sko mutu na yo Shekola mutu na yo ba pecho na pe bana ba kirina bango mo boye ba komo mena ndo na ebite soki era moi modèle na bango mikolo bon en tout cas ngai publication wana na mo na clarté et puis Joe wana a publié yango a publié peu bien te pour seul big non a publié pour Emilie na nini liputa na tolo otokolo ba peke non abanda ko betane li solo ke sukola ne dis so comprendre publication pendant na moni wana na moni na ngati na moni eloko mo ala kisi wana ezati non non grave ça na ngote mais moni nini bon oyo mboka poto te awa ezaka otika la tout so cheka soutien libele ba ko mona ngokoto mais so mutu e monanité et infraction te oyo bino so parce que ba loi poto libele pendant ko laksa ko partia pomme mais mutu ya Apple mutu un système mutunde soke monani infraction omona mundele okolakise biloko nyonso olakisi tout mais soka obeti système à Tarzan lingwanda les infractions te mais solo ngoli lingwanda infraction oso de mundele nenga kenda parce que ngana nenga ba poto belé na mona ngilo ba publier na te ngana mona kutuke ba rater des publications oso mona pour ceux qui joana zaki job na zana mboule ya publier momiona ki a diminuer mais tant attenda ki biloko kasi nga ka zoye pena bien azu biloko ngo la kisi yango oso comprendre ke botala biloko ngo yango po pecho nde na yebi biloko azana ngo mukile nga ke sepela et puis John soka bulaki ke nasi John a mabe a publié na façon moko pecha so ba clienté
Pour ça, on a publié que Bilo, on a Lolo Ferrari, la Chocholina. Il y a mon John Ngago, mon Zoua, mon souci. Pour niveau, il y a la Pamela Wana. Ah, il y a mon Jongo. On a regretté pourquoi on a publié Pechoyo, on a fouillé. Donc, a publié bien. Ne sais pas, mais on va là. Pour publier bien. Mais, il on a eu ça à Johanna, à Ibarake, bon, l'homme ça gêne, pour ngai na sina comprendre marambo yo. Obi seri moto na chikapa, to ba petit mo ba uta ba kini. So ba petit on le ba ye, ba petit on wa mo makwanza, to ba kina bien te. Siko ba petit on eti kaka, ba tinga manga. Ngasko, obi ga bambange bele. Na gaza ba petit ngo. Oh, obi ge na ministre bonake kin. Na ozonga bo pechanga ko mwasi amvwandu petina on pechanga yebo asa ba kisakate sko pecha change pour moi si ba sona kana été okoma pas comme moi ça colonel ozomona on a vu que John a publié bien te pour ça publier bien okoma pe bobu préfet ya mairie côté ba Pamela bazalaka à l'elnera rapport biloko moni na publication donc moni ngala vie biloko yo ekozanga mukandate apiango pe mukanda mamo o mo teke jwana ngako na souci parce que me jongo ce que nga publier a publier ngo bien te ngande na loba po ngana mona pena ke no o swani na mona mwasi o bois ki si o fingiye lobi na ngo bu petona zo diamantaire de souka yo payer babord o mona ka bela ba masa ba $100 nga mona sotenga oh de comme ko pesa ne di moi keto quoi donc mona bana na comprendre na basona na moi cité so mo zanka ko sona na momité so bo silana kaka mais John nga publier le soit yaki tricage na bango ba préparer so ngunda na bango en tout cas ba publier ngo bien té so mona fallait ba l'accepter na ba biloko ngo nyonso ba mo pecha fulami voilà alinga fulama mbala moko mais pas parole c'est tout mona ministre ya communication autozala Patrick Emuyaya autozala sali conférence de presse tout moni ba confrère na ba master ba kei bona bagara boule biso bulega vite kaozala kanetina youth ouais loba mais to nanenga bagara boule to bulega kaozala ka pas parole si fois zala parce que yé yazala na azana communication directe na ba kinois et pas azana communication directe na ba master na ba na mai direct que sera moni ministre Patrick Emuyaya boy a cognété ba question oyo sala ke ba réponse sonné ko sepesa peuple ko sepesa jeunesse et ko sepesa ba ya ko sepesa parisien pourquoi pas banakin mais tout monde yoté t'es déjà j'étais pas au courant que t'es ba onyata ngande ngaza pe na ba association te ba association ba journaliste ngaza te ngana yaki ni au courant ngai pona mnae ba ke Patrick Emuyaya zawa c'est Patrick Emuyaya nde fallait abenganga. On a vu Patrick Emuyaya. Toke no tozunga. Mais as ministre. Te aza ministre, metango yena mboka. Bongo oyeko solola na mboko. Bakolo mboka bazati. Siko ba journaliste ni bakende kuna. Bon ba ya kaka mo. Tange okotanga ba komo. Jamais. Ah moto yobo zakite. Tenga zakite? Ah c'est que Patrick Emuyaya asangse likopane mo ya ba bulufa. Ya photo. Bon yobi bulufa te. Bulufa ya li ba bato bazanga ba question. Bon de ko kuna boye. Ah mais maintenant ngai. O potot. Yo que c'est Patrick Emuyaya. Pour ngala de Patrick Emuyaya. Patrick Emuyaya. Yo na mboko. Oyibige bakolo mboka pe bazali. Te ponga na yeba kite. Peut-être yeba ki na eteke. Tamusa chaki alobaki bobenga pa paroles. Mais likopa ba bulufa est-ce ba ko benganga. Po bebile ntana nga ko teleka na. Andongo. Areta. Tuta. Yemo Patrick Emuyaya nga comprendre que ici c'est poto. Oso comprendre parce que bateau ya sangi so bakenda solo là nini pona nga na mona ngelo mo changer te banzete nde ba faire zo koya. Na yebi kutu teke talaka ke yom tozo apprendre nga. Pesa l'impact. Te na yebi kutu teke Patrick Emuyaya azaki na mboko yo nga na yebi kake président Fachi azaki na Italie, G20 aki na Israël, a commis Fachi de Nazareth après que COP 21 na Glasgow. Mais Patrick Emuyaya ya na mboko yo akutana na bato en tout cas na ebite wala fa ke no na ninga Emuyaya aponga na yebi ngote na ninga mabete mais ele ka ndeni na Paris conférence de presse balo bien conférence de presse eza po na ba chroniqueur ba journaliste bangum ni ba yo sa musala mo mona na conférence de presse
moto ba organisateur to organisatrice au monde aussi la sélection ba monsieur ba tête ya ba to monsieur ba la visibilité en fait te bazara na ba association na bango bazana ba et puis eso dépend de na Mouyaya Patrick Mouyaya yende foyer ba tango yo ministre information c'est que Patrick Mouyaya alandane na déjà internet té tendance internet en Poutou ayebi na ngote c'est que moi je comprends donc yende mutu fala yebisa mo organisateur na yewana chelanga kombo boye mutu boye on se comprend baya tout ça l'émission mais na ndenge elekeli c'est que Patrick Mouyaya bengele mso cousin na bango mo boye a comme ka journaliste jour wana ba su caméra pour talaga ke Patrick Mouyaya na mboko ngana yebi na ngote na yebite ça ngo kaka dongi babenga ngoni sans actualité et actualité et yokanité pour nga pena yebi ngote dongi finalement yo yebi mama ndenge saka et puis ezaka mama ya ba association bana ba association na bango ndenge babenga mais tout cas ngai Patrick Mouyaya na koluka un jour sona kekini nga moko na koluka ye ngolo pe akoyoka message soka ye bon ça dépend de masola ya ko solola ngana bi masola ya ko solola te mais na koluka en tout cas na yebite na zo couranté na couranté na bité ba nani yango bakende kuna ba César ngadi peut-être c'est bon ngana César ngadi ya kité otaka ba komba bato non Clébo azaki to azaki Clébo arozanga te onire azaki bon moni fe biloko ngo pe ndongo mona wana petit na ngoyo baba na benga ko petit te mi gagner maman ndefo ekoli baba na be ozo benge petit kuna nite ala leki na ngai to na benge petit na ngai bo mo na chaka petit na ngai donc lui dans moi donc mon petit donc t'habites de petio on est comme différent il y a le petit na ngai donc lui va reprocher ba internaute ka ba to ba commentaire ozo benge petit na pamba petit na ngai donc lui mon jeune frère dans moi donc na kati na ngai donc c'est différent na petio les ara petio des ara petit na ngai vous comprenez yo vous comprenez nos gens au moins veut biloko wana ko regretera no ngote pour au moins na nde ba kende na petit na ngai na so vérité so ki eloko ba pimeli ko benga bato to ko signaler bato so ko vérifier de ces heureux ebele par journaliste ministre peut-être au masola ba 100 balles. Ah bon? Masola ba 100 euros. Et ça masola ba 100 euros. So lingi ba bima, ba la sa ba fute ba combien ka ba 100 euros. Ba boti keto, kongola comme na keto mo zo kanza. So moni Mouyaya o mona fachi. Ce que tala comme tuloka papa ba tika isko mona Mouyaya. Ce niveau. Kasi na ko comme directeur adjoint. Il y a na la voix du Congo wana. Au CRTA. Au CRTA n'est pas kala. Ouais le comment RTNC. Quand on a fait directeur adjoint, il y a un moment Gucci. Mais au Hollanda boy, ma sola 100 balles. C'est qu'on a talarayo. Donc quoi que là on a coûté société. Donc là on a likopa, bani. Et on a likopa. Mais en tout cas on a ça au couranté, naïba qui pété. Bon voilà quoi. Et puis de toutes les façons, on a un peu ce que ça ngana ba journaliste. Il y a pote auto kende kuna talaka moli mo déjà. Oye ku tout mais yo mo comprendre. Bon ce que soyez. Donc on a la bakite. Na on va à katikati, na on va na coin. Tala net tokenda émission mo tokenda boye. O na ça aigle. Maintenant aigle royal. Michel Kombe. Ba chelanga o senti mutu na taille immeuble. Oh, mige. Ba chelanga doni. Mutu na taille immeuble. Ngasko na simabo na omona na te. De boule so ba caméra so na boye. Donc au monde en a été, ce que biloko on a donc ça ni. Fait nangai. Mais bon voilà quoi, ça on va faire à 100 balles. Mais na zako courant na oza mupanzi sango tango zolo ba ke yo ba journaliste a poto makama ko sangana e simbate ba tirema bon pona nini papa rosta age donc peut ba 50 quelque yo mutu mo fo sangisa batu na peso ba ke mama ba journaliste a poto yate na bien. So yo mona wapi ne dingande na boye. Tiko ne yo mo betel solo Mouyaya. Patrick Mouyaya ayaki awa asangisa ki batu yoku tozo courante mi gagner na vitesse aux na mikolo. Comment ba ko benga mi gagner maté représenter tous les jeunes ya poto lelo. Mutu informant ba jeune na poto lelo mi gagner ma. On se comprend? Ba bengi yo te. Parce que papa osiko mbiagador ba poto belé ba bengi ngate parce que yo no batu na bula ko benga ngate. Pour le $100. Pour le $100. Petit manteau osumona biloko pion yangite te o ningeza boza et comment kimono
o biloko Pyongyang mais 8e côté na mbacho zo mona teta mbachi bilo otunde na bisaki yo maintenant bon tana yo Moscou net na beti boy franchement luka ba président oh déjà na beti boy o mona nazana na mode ya Pyongyang Corée du Nord siko déjà na ya na Corée du Nord boy 100 balles na bango petit na yebsanga awa ko sombani bon ça aussi ba ij te yebsanga 100 balles na bango attache chapeau pamba ekokate comté de Florence donc ekokate so to kana matota la wapi Igobos ya mboka nini British po ba Igobos ekeseni osko ya England siko ekomaka kimono po mona na laksote siko yebsanga siko ngana okele kuna pona 100 balles manteau de Jésus lourd boy que perdre temps na ngai boy ta o kimono po mona pena ke nake naona na ndenga Pyongyang et puis ba mona pe prise po yanga za ndenga zen kuchu gedan barai sensei osko fo Poutine mutaya ah bon kasi le soleil disait ba présidente nem ce que yebsanga ce que peut-être na collègue salaire ligola 100 mais là il y a on comprend de ce que mais on dirait pour ça au sala ba jeune au banana c'est pas parole mais nazolo bangana okite na bisaki onanyo vient biso mifune ouais toi na pesi li solo kasi masa na maître Maya bazo sa pas maître Chang na maître Chang ouais biso bele va maître Maya ouais bata naja club naja bango nyonso biso siko bakoko ya maître Kawasaki ouais Itachi nazaka yakuza te emonani omoni prise namoni prise et tu vois una kandamba lelo impère abeti suka na son oyo la musi ba jeune impère nini to salité félicitations les jeunes félicitations ba master courage pes boza nzaba baksabino vision vraiment lelo impère beti crochet ba beti 1 million na espace à 5 jours 4 jours 1 million na YouTube ba kangi net petit na so vérité omoni impère bako sala erreur moko kongola salisanga omoni tango internet ebandaka soko yoki zwanga bien favelas match kwata deux fois te bato bazalaka te mais bakongola bayelanga one noko osolola mboka te ndenge nini yo kaka ozobetaka masolo ya miziki ozosolola mboka bango moko bakongole mpo bazomona moto ya kosakana te mais nayebi si yo jour na ndako solola mboka bango kaka baye susu oyo to regrette ndenge okoma combattant moto ayebisaki yo ke osolola mboka te jour okoma osolola mboka achange o me ndenge nini yo okoma sous combattant okende kotaba mission osala émission boye oyo okoma combattant okende pa bacombattant bo ndenge nini moi 50 €, moi 100 balles moi nini po moto akosala montage ote oyo eza makambo ya mboka mais moto ya montage est ce que moto ya montage aza monteur engagé yo comme un journaliste engagé est ce que moto ya montage aza monteur engagé parce que yo on se retrouve dans mission et puis so babandi koloba baloba fort bacombattant bafutaka te mais mbongo ezobima ndenge oyo Kofi ayemba mikate na poche ya ndoki omona koto 5 € ya bibende yo ozala nini mosabimisi 2 €. Oh yo mozotala mbongo ngo bena dongi oyo ata mpe batekaka noir bazwaka bambongo wana te donc bacombattant nde basala bémission bongo bafutaka te so olingi okoma mpiaka te so olingi bapare ekufa ozanga ya korenouveler kasi koma kaka journaliste engagé te ya bacombattant okomona makambo na yo ti okomaka moke ya Laurent Sokoko akopesa kan ye mo frappeur okozwa eloko te yango moni bajeune wana na ngai nayebisa bango na Congo donc musicien engagé esimbaka nango te okobeta balicha Jean Goubal nayebisa bango na dire on abi bino nzela bokoti mpona mona bamwa swaga babandai na bango bien na dollar baina bilongo mwa swag ezokende mais yo nzela kaka moni 1 million wana ekoleka lokola kaka bayaki makolo loko mosusu nalobi natuni kaka motuna nalobi na nga kaka mosusu ayaki bongo no
te azaka na kin alèche na kin natunaki kaka abetaki mpe eloko moko ti na baepoke ya bakabila wana oyokaka yango susu sikoyo bango nde namonaki bango na lire na bango balingi swag bamwa bastyle mwa banini mais lokola bakomi bamisi engagé base préparé nanini mais baolata balichi lokola Jean Goubal bongo somona yebisa ngai 1 million de ndenge olobi yebisa siko nani a téléchargé nzembo wana babeti na téléchargé bato na YouTube yo ndi oyebi makambo te kongola che carte bila téléchargé nzembo wana ata na YouTube 1 million na ya YouTube nazo so wa faut pas YouTube ça ba calcul peut-être na moi quelque chose mais il y a nzembo ya musique ya musicien excuse il y a nzembo musicien ba bosana ba komona kango te de l'air soko balinga bazonga ba musicien normal oyo kaka bato na o te bino boyemba ka révolution oyo inosi bia l'équipe bino et puis nefse bango nini basalité na ndenge ni petna yo talaka yo moko bwana mboka bino bana matete inosa uti este ae abaki bino rebo siko yebisa elo yo komi kuna ndeni na révolution mais faut talaka yo za na mboka guerre koti na mboka mais faut sécuriser ba momitu ya kitoko po mais c'est descendants ba congolais siko yo bozawana pour oyipona comme na inos kutu te rebo do rebo roi richesse parce yo bongo moi petna première richesse mboka yaka mutu kocha donc on a raté tout bunda point ni ba violer ba maman na est première eloko liboso o misa guerre ba violer ba maman poto ye ba ke ba yiba coltan na cobalt to lobana nous ba violer ba maman donc maman za richesse po yo sala bogarbo maman na binote yo kasi père na mino ko tirer na nzete po yo bima il faut maman zala avec tous les raisons ce qu'on représente inosa ya lobi inosa loba gini route inosa ya gaisiba inosa uti ne estai atali kana tina ngonde bazaza pechona yemba mo ovandino na coin osali gutelo kote yo pe ba pesa yo yo pe ba pesa yo enda kazu diamond ba Jesus ba bakisona Kiswahili amutoto wango yaya amuvanda na bale yepe ba pesa ye oseli loko te ba pesa yo manto yo sikoyo bango bayo nini to salité ngasko nesi bango il fallait bo sécuriser rebo bo kanga rebo bango so bazako banga bakasi rebo bora ferry on voulait à mon fléri quand on est à mon fléri ba clôturer bani OK petit nos aye bouti est ka malembe pa abaki rebo malamo cagnotte atonginda ba sinistré na est parce que yo sko so ba o sécuriser mboka te pour biso tika bango kuna ba sécuriser pop non signaler OK bankatu babima osomona ba presque bankatu batika kini babima mais entre-temps tika ipe banoko Batala mboka. Donc, qui dit mboka, les personnes et les biens. Et ça va bon. Parce que bino balie bino rebo. Peut-être la tchè doukout. L'autre père de rebo. Rebo on a doukout déjà. Mais il ne sait pas à congolais. Mais c'est quoi outil est? Côté Gereza. Yusko za na kin. Côté innocent outil côté babota kauche uta. Mais ba momi lo kwa ba rebo na kin bazé belé. Qu'est-ce que exemple yango na lobité? Ngasko na komona moni nyoso te ngana moni ga rebo. Namoni innocent outi côté ya babot et outé là côté ba la nini to salité oye bengana mobutu sukungana ta schéma innocent bina a outi kuna côté babot aya kangi bino rebo sukungana mikili bo pesa information o vie nini to salité boba fene mais to lekiona mama chala mona a loti Luambo grand pote Luambo ABC makambo fayemba mboka ezo évoluer te mboka ezo avancer te selon ndoto ya mama chala mona moni vision ndeni bon moni mama chala nenga zana déjà mutaka mutaloti aloti ya mvutement pour Luambo vraiment so lotier na nenga mabete oloti ya mvutement première fois tout monde a témoignage ya ministère za na bakisi tondo yo kaka kala ba ministère za na bakisi mais première fois peut ngane jour na lala te na sala cauchemar jour Luambo zolo ba bakisi ya musique yo sur botamita jour ne na ashona na ngoboye na legi Luambo na mukolo lelo pour Luambo ngala 55 Luambo kufa na ba 49 ans 51 babilo mwa bongo akufa ba ashmo
ya sena na nena bolelo na mukolo ya grand maître Luambo. Mais vieux on a joué à ça le témoignage na yoka malili na mona ba demo ba mir bilo mo bongo donc témoignage mutali bosso miseli bosso à ça le témoignage alo ba musique eza goa donc ndenga ndo betani zaki na ngogwa et puis miseli bosso aimba ba bêtise na Congo donc nga tant na ko bakanga ilombo yembe bêtise ne poko na zo ko tout temps yoka ngote na yako yoka na mikili banzembo ngo mais tant na yoka ngo na boule na kingo wadona kanga qui a raison hein siko yo mo boule siko ke net mama chala asasko ba danseuse ou banda obina ba sero bazako bina tangu lombo sa mambwana ayemba beleni putain ayemba mystique lombo ayemba ba salité donc a négligeant momi parce que mama chala ali femme congolaise oyo atambula Afrique mba la kisaka kaleson mais je te dis oh yo mo mino zoyeba te mama chala za mwasi oyo ya congolaise ya liboso pour tout le monde ba groupe kake bazobina Mobutu vuma ye vuma Mobutu vuma ye vuma ye Mobutu o mona ba robe kita na sebina donc balata respect mwasi ya liboso ya congolaise a tombola liputa la kisaba masoko mère chala alokana nous peuple. Et puis, si on a 10 pays d'Afrique, 11 pays d'Afrique, mais si on a 11 pays d'Afrique, surtout côté à l'ouest, landa tchala mona na mabanga suna Burkina Faso. Abomisa Thomas Sankara. Yo bien. Oh, mais Thomas Sankara tikala ki di baka c'est ça qui tchalat. Oh, ti bleza bomae. Po tchala zobina a distrait président. Ah. Maintenant yo yebi tchala mona te. Bino bo surtout ka bozo to benga mamu national ya bo mona asone. Donc hein? Oui, na Burkina Faso d'abord. Babamba et Mabanga. Abomisi Thomas Sankara. Tant à Kesko, Akimi Burkina Faso, à Côte d'Ivoire. Papa ou Fouet Bouani. Tata Mukolo, Tchala Mona Kendaguna, a séduira Jesus. Oh, ah ben t'as parlé de sport au monde. Yo kasi ba de Bordeaux, Magambo ba bimsa, ba mise congolais ba yaka to kasi bandi lelo. Ntali boso balandais aki Tchala Mona. Abomisi sou Fouet Bouani. Père on a âge na yenga na mukolo tchala mona beta fenti mo boputa nga tomboli bopu alexia mu kadifia ko syncope comme ma fait dans hôpital fait kenda okufa abeta ndeli abeta longo mo so benda beta bopa pa tanga beti bopu atomboli liputa bopu papa na kao abonga papa na u feti Bouani tala âge papa wana tchala mona alexia ebor papa kweya tchala mona ba landi esukuna akimi aepoto pour asali ba magamuna ye na suka azongi na kini akesusu ko banda magamona Laurent Désiré Kabila papa wana susu aya na ye mutaya na babot amemela so ba Rwandais violence à la concentrée na guerre atukanga via que les Rwandais retournez chez vous. OK papa tu sais que déjà on paye ces gens là bazonga yeote danger ayeko le baba Rwandais bazonga Tchala Zumbunda bachina kacha ya palais de marbre. Azu papa Kabila bete pum pum. Ah papa na ki di bazonga na bureau asa la sinusite animba na kiti. Rebelle kota ta abomisa papa wana. Ezozoka. Abomisa donc ye soka zuyo président kalatozo kufa. Donc azana no maire ya mvutuma aloti susu mutu ya mvutuma de yebisanga pope sa résistani. Ma papa. Pope sa résistani ni. Donc ngakutu na lingi asala nze mune wana comme to en état de droit sans rien na ngote bakotika nzembu na didika lokelo. To yoka yote ke okangi nzembu achala mwana. Ebeta total ba nombre de vies total la paix à côté à combien après toi yeba souka nango et ko soukela wapi mais en tout cas bossana na yo ndoto alo ti muta mvutuma allié moko muta mvutuma ba olo na bango peuple voilà merci à tous les obligés biso pa parole Kofi Olomide le 13 décembre tozana awa pona kokata makamna procès na awa na justice ya France tozala na studio levé pour nous ça comme d'habitude mais ba image je honnête Kofi ya soutenir c'est ba congolais yo zala wana ngana ozala na osala fort nazala na osala vraiment fort nazala
tozala wana mais ba congolais ba ko sanga non neti Kofi ya supoto te talane ko mokumisa ba rwandais akebeta na Rwanda makambo zo ya ebele take nka ozo mona nonde en tout cas ngai na oka kipe beloko wana bomoni fait mon pote soutenir concert nga soutenir concert mambo tribunal nga sina lobango donc na ko lobate ke o nga na ke tribunal nga okende te moni oh je suis Kofi no wana makambo nanga te mambo li dobi pina wana etala ngai te mutu soza mambo li dobi fo bunda nango yo moko tala li fantone na monya longo li kombone na Instagram alors comment azaki Didi Stone lo mideti akomi Didi Stone ye moko moi ne kuta komi neka Didi Stone bon siko ngana ne micro komi pirita lobi pesa ka anniversaire mère ali a vera ma postete te bo wana ndena ebité po mikolo ndenge sindia komi mama mwilu po sindi bina komi mama mwilu na ndenga kama mama mwilu te mama mwilu ba manga te mama mwilu apena mama kimbangu o pena ke mama abota moi si ya kimbangwa moi ça Simon Kimbangu le véritable papa papa Simon Kimbangu le véritable moi si na e comme ne ya mama mwilu o abota badiangenda mama badiangenda yona mama mwilu donc sindia ko mama mwilu bon Didi Stone atikali Didi Stone alongoli je suis Olomide parce que yebisanga ko ngam talibanda na yaka bu je suis Olomide na magam na ebi mutuna makolo na ebité pour émission de ça qui l'air bimaki bato akasa neti to lobela mambo tribunal non ngai makambo na tribunal ngaza lobela concert mais mambo tribunal et puis ndenge na moni Kofi alobi Kinyarwanda pona moni mopa azoloba Kinyarwanda na sentir vraiment que Kofi lo midelo kwa komo loba Kinyarwanda boye elingi ko loba ke kebape Kofi lo midelo 13 a oyate le 13 vendo sentir vraiment que pour moi lumba moi solo solo et comment lumba moi solo pour déjà nenga alobi Kinyarwanda et puis au mona yo mode que Kofi Olomide vient na biso na ndelo na comprendre raté comment to soutenir yo boye au mona tenga simse biso pe batouche na nenga mabete ya o moninga alobi nga na kendete pour on go simba biso pe touche parce que biso na minute to bunda na ba bokechu ya jeté babi o akumisa ki basi ya Rwanda nga basi bele komena Disney mo o akumisa on a bien akumisa bango kala mais vieux ata yo mongo yo ponindu les gars les trois avant jugement ozomo teke bon peut-être ya luka balar na peut-être sou Kagame akoro benga pe Macron influencer justice moi je sais pas peut-être Kagame obenga Macron influencer justice ya on a moni ku na Centrafrique akutana na président parlement ali bon na moni batutu na moni ministre était premier ministre na moni était bon peut-être ça va mbonga ba avocat bon peut-être Kagame kota Kagame a relié vrai musunya pesa ba avocat mais je doute fort les 13 Kofi Yamboko ndenge na moni da mwana na longoli kombo po bango ba koza pe moi ne pas na milliard peut-être ça yoki que ton père sera condamné parce que ngai ce qu'on a que vuluba ba malili ko mikolo siko baki ndo benda nga manto ba kombata ba jaloux siko ba komona manto ba yo pasula nga manto on ba ke kuna tala ba ngana ba manto boy aza on a fungula singa pena mais est-ce que ne to yoka ba kombata ba loba ke Kofi tanyi kombo jibe entake nka est-ce que vous appelez solo to vous appelez ba fondaki na ndenge po yebeli Kofi na ndenge po yebeli makambo ndenge kinda te Kofi ndenge nga na yebeli abanga mbila mabe Kofi so ko mambo police tala kaka baya kozwaye na ndako pona soki sensible wana muto kufa kuno ba chauffeur na kufa bon omona to bakanga portable chauffeur na car portable Kofi na car portable était donc viens nde so amoni ba mbila alenga ka mabe yazaka danger na podium devant mbila linga te tala lera soki problème na Olive Lembe yo so mona mutu aye acheki yanke na bosolo na politique ki yanke le binongo mais fait dire vraiment na singa pardon donc par rapport à lapsus bon ayoka ki ba chelie 50 avocats Kofi buka na raté ayemba mo alinga justice te ozomona déjà alinga justice te mais eloko wana ndinga ya Rwanda wana asala ngona nkoto eza kopela re te le msu Kagame ebisi ke bon po Kagame pas aza mutu moko aza alingi ninyo kosomba bato tala ka somba Paris Saint-Germain po apia biso ba fanatique à Paris Saint-Germain mutema passe tout monde a visite Rwanda
Messi sera sans entraînement va chauffer ballon faut mon visite Rwanda Mbappé so monyeka bo ba échauffement faut mon visite Rwanda na ba Messi do mutakanai akoy ça peut Kofi na minute yo luka banga mbila peut-être na minute zo luka nani akokotela ye pona ndimi na ngate facha okota ba faire wana ozomona na ndimi te ke facha zo kota ba faire wana yango ye ataliga bon na niveau ba tala comme talobi alobi Kinyarwanda yo kasi pona ndule Tamsou Kagame c'est bon le speak in Kinyarwanda speak in Kinyarwanda à école Macron il pas ça la nine ya on sou to éviter mais je doute fort na mon Kofi le 13 na mboko a risquer boloko bon ana moi 60% ya kota boloko po au moni makambo ba pechona ba lobara wana biso tout to ebike ba pechona pe ba sa ba innocentité na ndenge tango yoke de ya ko luka musique musala ko bina c'est que na quartier na bino de ba tumba yo pour moi na kana kini ba ki virgité vierge ne va pas te violer c'est ça la différence nazo ba ke baza déjà ba rebelle ozomona vierge zelo ko mususu viole zelo ko mususu mais peut-être oko violer ben ndumba so ndumba obulisa na ba bois de Boulogne boye yoke no koti kuno utaza ndumba na tumba ba kango ba benga on viole OK na para du motumbi mo na loyenge ba okanga yo viole zelo ko mususu viole za au sel et avec agressivité. On se comprend. Pas parole store retenir, tout comme on a souka, soit il retenir le lot qui est Kofi, a une éthique à la selon conseil aux OPSAI, sur la nation c'est net moment, pour à 60% risque na procès naï. Pour tout le monde comme on a. Obi Kofi le mdene ngazana asa expérimenta 10 ans sans koya poto. Ayebi ndenge zali mwandambo abetaki batour siko Kofi yimo loba concert de sa vie po abeti ndula ngote siko aya kaka po ya kovanda na boloko te keba no bambo poto baza tellement mayele baza ba bien dressé bambo poto de bon baza dressé siko Kofi no lomi ndenge zana ayebi déjà ça l'expérience siko akoki pe ko boule 60% ya chance akota boloko na 40% il y a Azala Libanda. Parce que yé moko na ndengene. Ako créer pe ndenga ke Rwanda na zongi bo bakangi na Covid. Pemene po akoke les 3 et tika 10 jours. Parce que les cas test na journée oh non, j'ai Covid na ba valise na mon aéroport bo ni Kofi yo zonga ya poto mais test bimi j'ai Covid positif. Maintenant moi voyager ezalate na ndimite ke Jimmy Chimanga akoko memo soko za na Covid positif. On a test positif au côté de la covoiturage na été ndenge mo avion Kofi ba ko ya pe boye o azoya les 7 comme na aéroport boye o bakangi na Covid façon na mo fléri donc akene ko vanda parce que procès exact jour ba ressemble des jours il y a proclamation ba lobat s'il est condamné ou pas condamné azan messi azan adresse na ye soka monike a sepel ne ba condamné Aya ko beta bolo kongo il peut prendre l'avion après aye après Covid na isili azo avion aye na ya ko kota kacho mais ndenga na moni pour déjà quartier latin na souligner ba kotika la suko ya potote omoni ba mission ba tikali ba lukela ba nzela mongo ba voyage soki na ba mona potote ba sa effort mi lukela ba bomba ba mbongo na yo lukela ba nzela ke ya mouvement pene yeboye mouvement bo yo ba mbongo nde ba ninga biso Abangi après Abangi on comprend il y a ndenge que mouvement ya boye que au sentir que non Kofi Olomide yemoko aya que les bon on a douté et puis na niveau peseli Rwanda wana mbote Kinyarwanda c'est que bobundana nango on comprend ngama moni na ndimité. Voilà, merci Papa Rolls, merci à tout bazaki connecté, batou walandi biso, merci beaucoup na bandi koto walandi biso, yobigara hiver. Miganyema merci d'abord tout la vérité, c'est ça non? Solo la vérité. Solo la vérité, les émissions pendant la bana poto, vous s'abonner encore rebelle et puis né moi Zolo Bango, une émission pour tous. Donc pour tout le monde quoi, une émission pour toutes les chaînes du monde donc en comptant en partageant. Bon Congo 10, bon Congo Révolution, Congo Lengi, A plus 243. A plus 243 et puis naba tout ba partageaka. En tout cas, merci Nabino, solo la vérité et puis Congo promo. Et puis yazo pesa biso moins chance. Tous les journalistes a posé une question les nabeta dialé longa moko et puis Jimmy Chimanga Port de la Chapelle donc Babi
covoiturage à cire, il y a wifi, il y a mamunyoso, de yazala biso, et puis na pesi mokili mambote, sans oublier Dodem Benza Tripoli, la mode a changé, na London, na pesi bambote, et puis maman Mapassa, Vicky Mboui, na London, na pesi bambote, Petroni Kabel, na ye maman présidente, na pesi bambote, ah na ya Mikili, na Mikili na pesi nani mbote, na pesi Rodrigo na États-Unis. Bango comme belé et puis zo bunga na mutu nani susu fena pesa mbote cha chopi pour de Madrid tinto de verano ningisa ma ya wiji na pesa bambote imbondero na kati Espagne na bossa nyote tigana zureta balobi yolo swag wana na bakisasa na pesa pe bambote na yo bon séjour à Kin et puis quoi encore bana ya Paris na pe no bambote puis Mbondarok arrive bozala après kalate bozo ba son na bino. Donc voilà, banga et kimi. Pour comprendre, comment on était tchaga na boakio. Pour ma banga et kimi na mutuba. Kombo te bungi. Na comprendre te. Mais qui encore na bossani mi gagné ma yomo na boakio. Et puis la negrita mondelendele, la negra mama.